ya Onasanjo oya lobaka mingi azaka na respect na batu te kofinga atalaka age te makambo koloba ezalaka te. Alors wana sikoyo kuzala itumba entre avocat na ye na avocat na ngai. Bote mosusu kutu ba groupe na bango bakoka kutu kobongisa ngo te. Na vie na bango privé baza désorganisé. Depuis Peto Bandi, déjà processus, il y a justice. On dirait que les spécialistes, il y a Kofinga, il y a Kosela Makambo. On dirait que la batterie est diminuée. Mais il faut que tranquillité. Mbote Nabino balandi ya télévision MD. Massoum de Brende Télévision et Mbote Nabino balandi ya HD la Congolaise TV. Lelo toye ko kutanana président Massoum de Brende otwabenga kayala mfumu mbanza l'honorable titre nyoso tokoyi ko benga l'ambassadeur pambate azo mérité na batan nyonso mais ba mvule belé o toyebi asana na kati ya musala na biso musala na bino boyebi ya théâtre. Voilà, yango lelo toye poto solo lana président Massoum de Brende oyo na kopesa na Mbote. Bonjour président. Bonjour Mbote na balandi nyoso. Voilà. Ba olanda biso. OK. Lelo toyaki ko solo na président Massoum de Brende parce que toyebi ndenge yotamona ba réseaux sociaux partout bazo condamner président Massoum de Brende et bazo baba n'importe quoi par rapport na accusation na kende ko funda baninga na ya lisano to ya théâtre par rapport na makambo oyo moko akoloba po biso to ko bimisa te ye moko ni mutako tikala koloba yango lelo to koloba parce que mokolo ya lelo ezali mokolo oyo il fallait ki akende ko samba ye na ndeko na biso mususu ya lisano ya théâtre oyo babengi mama Onasanjo ndeko na biso Marius yango tingi toyeba biso tozalaki kuna te mais toyeba quand même président akoyebisa biso nini elekaki kuna yango na lingi totika maloba pa na ye po te ye moko ameka ko expliquer biso comment elekaki soki mituna ezali tokomeka pe kotuna ye. Et président encore bonjour. Président bonjour. Na utikoloba toyebite na tribunal lelo ezalaki mokolo na yo nande ko to mona na yo no sanjo toyebite elekaki boni kuna. Bien nakanti ndenga ka batu ba yebi yango que ndenge batu balobaka trop c'est trop batu balandaki ndenge finalement ezaleli mabe ebandaki kobima epa ya ba artiste comédien soki bamoni caméra eloko kosala ezali nde ya kofinga et tant que comme ici na niveau ya ngai en tant que président ANTPC président ba artiste comédien nga pena zoko occupé yango te mais finalement ba artiste bango moko balobi mais c'est vrai que aux ambassadeurs de la paix mais banjir bazoko panza un peu partout mona moto ko lamuka boye makama ko loba izate soka monika caméra bandi ko loba et finalement ils ont diminué même personnalité bien wana décision ezomaki ndenge pe ba artiste comédien nyonso bamonaki que il fallait natika motema malamu nazaka nango po trop c'est trop nafundaki bandeko na biso oyo na liste bato mibale oyo fallait bazala bato liboso ezalaki Onasanjo soki Losanjo nani Onasanjo na Yandi Mosi. Alors lelo yo touti na tribunal pour na premier dossier ya Onasanjo oya lobaka mingi azaka na respect na batu te kofinga atalaka age te makambo koloba ezalaka te po artiste soko komi devant écran okolobela makambo activité na yo ya groupe na yo ndenge nini ezoleka ba difficulté tozalaka nango qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs ku yango kutu biso tosala association na biso ANTPC mais kofinga wana finalement lelo yo ezalaki comparution na boso na tribunal na Lemba kuna mais ozoma souffle mukene bi ko continuer mais na sana mo avant de continuer au continuer maloba na yo ki olobi ke ezana no ya liboso wana mibale
c'est-à-dire que liste ça moulaï ya bato liste ça moulaï ya wana senga ki na bato nyonso o ba yebi ba émission nyonso mutu mo po comment ki mutu nyonso ko lamuka na ye ce qui habite ce complexe d'infériorité ce qui motema mabe kaka ce qui nini donc lokola balinga katike association na biso et continuer à la ndenge za na force balinga ko ndenge na français baloba ko inoculer ba makamoko lokuta pour que ba esprit faible base à la décourager or et pas na biso ANTPC loko makasi toza toujours très fort yango na lelo yo tutinde na tribunal pour na dossier ya Los Angeles et malheureusement avocat zo ki kaka pe lelo yo peut-être ya zo ndimate que ko funda mawana eza ya solo avocat zo kaka lelo yo avocat pe akomi kuna bakutani pe na avocat na ngai yebisi no ba zuye kaka lelo yo dossier yango a maîtriser yango malamu te malamu ba pesa ye temps pour que aye ba dossier yango malamu et yangwana le 9 mardi il faut ça lundi ou mardi le 9 c'est un lundi tozokutana kuna sikoyo nde ba exiger na tribunal ba exiger présence ya ye donc ye moko face à la ye moko faut azala po ba identifier ye bien pour jusque là bazo kaka boye mutongo boye mais wana na bité soka ko na tenue na ye la taka wana ki mwasi wana soka ko la ta tenue normal mais en tout cas il faut azala wana na tribunal ba identifier ye alors wana sikoye kuzala etumba entre avocat na ye na avocat na ngai po biso ba élément nyonso ezali tout avocat nde mutu ako défendre ko ye bandenge ni na ko sala po ndenge na uto ko loba batu babana ko loba bele banda kala mais tout ça ko landa te mais lokola toni to pesa mena discipline na mosala na biso n'importe qui zo uta no wapi o ya ko loba yango to ngana zo loba ko to ke avec ndenge ngana zo monela ponga pe na batu mususu pe balobi oh mais prince mais lokola to bandi boye biso pe to na ba dossier na biso donc biso to lobi batu nyonso ya kesaka ngate mais artiste comédie so moni que mutu moko afinga kayo na ba émission eh bien il faut que tiango na ordre et yango na zo loba ke na makala groupe mobimba ekozala kuna ya théâtre ya bato bafinga ka bato bakozana makala bakosala groupe na bango po quand même ba se consoler bazotala ah yo pe ozala makazi ko finga oh yo pe makazi ko finga do biso nyo ba spécialiste ko finga to kutani donc dossier à Los Angeles et bandi lundi nde ekozala ba identifier et puis makambo ekende comme ça to soukisa na dossier yango voilà mais président mutuna mususu elingai tant nyonso yo masumu de brende au fingama au lobama oza moyibi au détourna bambonga bato o réagissa te mais lelo oyo nini tindi osala lelo aboyi et puis ozo senga pe lobi ke o nyonso ayebi même na famille na yebi ke na détourna mbonga matanga na bango baya mais bazo ya kakate tant wana nyonso ozalaka wapi non mais d'abord ce n'est pas une réalité bien na zolo bana bato ke association na biso ezali j'allais dire l'une des rares associations d'artistes où ils ont tenir le coup parce que y a des gens là-bas tout motema mabe pour nyonso balobaka wana soki ezalaka solo sinon association et panzana pour association tout ça na batu mais tout et ça la cas donc bateau baza sagesse expérience na musala puisque ce n'est pas une réalité et d'ailleurs kutu bango ne balobi président non trop c'est trop il faut maintenant justice. Et namoni depuis Petobandi déjà processus il y a justice on dirait batunyo so bazara spécialiste ya kofinga ya kokosela batu makambo on dirait ba batterie na bango diminuer mais toko tika bango tranquillité pour ba preuve ezali tout ça il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Donc ça qui est trop large. Oui, oui président. Je crois dans le monde du Oyoyo Zali, monde artistique, et je crois bien qu'il y a beaucoup de baissement. Est-ce qu'il va nous dire que nous solo tout ça va nous baisser ça là? Non, bazo finga solo question d'éducation. Ngana ko la mukate pour la question ya baisse na bandako ko finga mutu. Ba baisse ngo pour na ça na nini? Pour que memanga wapi. Ce que na ko sala ngo éducation ya mutu na mutu nde tindaka ba biloko ndengona
bon nga lokola na saboye na koki ko sala buzz te oh non da sala boy pourquoi ki buzz na nga na ko sala lango na musala na ngai na koloba ke voilà tel jour botala na zo préparer série moko boya 10 épisodes nano esalema te bokomona masumu rénové masumu mususu alors wena buzz na ngai mais soko vanika boyo tu commences à inventer des histoires oh mutu boye oh boye o kosela mutu makambo pour que yo soki oyebana oh non ba buzz wana maintenant na niveau o ya biso esili yaka koloba makambo fonctionnement ya musala na yo amwe ke peut-être ozaka na yo ozalaka no iloko moko te pour que bana ko inventer ba histoire mais ce que ça quelque chose okoyande ko y présenter yango na bato donc maintenant c'est la discipline na niveau na biso je crois que makambo pamba ekozala soute. Oui président je crois na soki moi tant peu ya kozala na ndeko na biso Marius on Sanjo ah na pesi yombote pour mona ke na makambo loba ki peut-être na okomisa ngope awa ndeko Marius loba ki soki peut-être lelo et comme na ba niveau wana pour ofunda nde uti ya kofinga mais ndeko uti ko baki batu bazali ba jaloux peut-être na association pour association sur tambola bien association na bino et sur tambola bien et sur association qui a créé parce que bozo ozo partager penda pouvoir na yote on dit ozu yango fandi sika moko lio kabola na bande kuna yo ba pesa ki exemple moko balba ki bango baza artiste comédien ata baza proche na bureauté mais tango kene ko mona président de la république makambo sona président de la république boyebisa ki bangote eta secret nini bobomba ki yango na tango sizo mais tout justement ils ont l'accès sur que il y a quelque chose qui ne va pas na kati na bango sauf que pas président de la république boke ko lobela makambo mboka boke ko lobela makambo mboka parce que président de la république azozwa bino na niveau et puis bango bakanisi que même ceux qui bokene deuxième troisième fois c'est n'importe qui bana ko kendaka yeloko eza ceux boke pas président de la république boke ko loba makambo ezali et matisa pe valeur et artiste comédien jusque là tant biso to kei même et pas premier ministre makambo tozo loba ya ndenge ko bongisa mboka même président de la république azo kamwa abi même président Massoum vous avez parlé peu mais bien donc makambo lobby et ça na profondeur makas et ça ya ko bongisa mboka botu mususu kutu ba groupe na bango bakoka kutu ko bongisa ngote na vie na bango privé baza désorganisé et puis alors maintenant qu'est-ce qu'ils vont dire au niveau ya ba compte bango aso kanisa et ça responsabilité makas parce que ceux qui bo se défendre bien té bon le on a perdu du temps pourquoi bo bengisa ke bango to le baki na bino ke bango baza na bango tira mon côté mais biso toujours défendre quand le président Massoum prend la parole et bien et c'est la premier ministre Siko et c'est la président Fachi bango nyons balobi OK alors oyo réputation wana place yo vandi même aux nous désorganiser tout ça c'est là parce que le kumu ozui le kumu ya ofele yo moko za no désorganisé mais heureusement que biso na likolo na ndenge toza défendre intérêt ya bato parce que bango zo kanisa boke kuna je ne sais pas aller so boke kuna je ne sais pas non ils apprennent à défendre makambo mboka voilà président merci beaucoup na landinde molobi na deuxième milieu na kota peut-être pour na likambo itali kulutu na biso leki na yo ya Noël ya Noël na pesimbote Yandimos na yebite Yandimos arabaki logo moko pe likambuka ka wetali association na bino ya ba comédien je crois arabaki ngo par rapport na likambo tanga bandaki ko senga bolimbi c'est pas na yo abi osaka kulutu omeka kolimbi c'est mina suka ayi ko ba likambo moko mais bo sala neti bo bongisa a NTPC bazwa non pe ba dirigeant sika na kata ANTPC c'est un message na soko zo to quitter ya ne gogo sala tene mais ye akoki kutu ko lobate po ya kate réunion mon côté ya yebi banan ba dirigeant ka ANTPC bango peut-être ba mona kaka président boye pona bango ipa yebi kutu statut à ANTPC ba mona ka pona bango président c'est l'homme à tout faire on a kati à ANTPC décentralisation et ça le makakuna. Moi, ma casse nanga ezalinde ko landela makambo, je coordonne. Mais ce que vous na kati kuna po bosu ba yeba na bango te o biso tozana kati kuna toyebi banane baza kuna tozana bato akala na bato asika bato akala bazo pesa expérience na bango na bato asika oyo bakoya ko kitana po que
association na biso ezala toujours na longue vie ezala te bato moko baye kokwea kaka boye bazoyeba te basacrifice tosalaka bénévolat tosalaka oza na groupe na yo mais oza obligé que otika yango parce que problème moko ezali boye c'est-à-dire que koyeba kosala mpona baninga bayekolaka yango alors bamosusu bazokanisa kaka bamosusu bamonanaka jour par exemple ya élection bomoni ye et puis boye après à disparaître or biso fierté na biso ezali que association esalema malgré ba difficulté toza nango bambula na bambula ezali ko continuer et en ce moment tozotala maintenant orientation ndenge tokosala kala te malheureusement makambo covid oyo ezo permettre te bato ba se réunir comme il se doit et que ba travailler comme kaka soki boye ba bimisili bino ata 10 chaises quelque part ba musu ba telemi kuna donc on n'est pas concentré mais tout ça toujours dans la ligne droite pour que tu confirmes que l'association qui ANTPC na RDC est parce que l'objectif na biso na ndenge na biso ko travailler tout ça na ndenge na biso tozali mutu moko te ako tia tembe na biso voilà. Oui, merci par rapport na eloko touti koloba eloko touti ko défendre yawa donc pour nangai na lobate Massoum de Brendé azo ko encadrer jeunesse donc azo compter lobby akoipe kotika ANTPC mutu soit dirigé te akokite mais akotika mais association entre de bonnes mains bato bayebi ko sala sacrifice pour na baninga pour bato tozalaka na bango bayebi genre ba sacrifice tout ça là ba sacrifice où ils allaient parfois il y a comment il y a ba énergie même il y a ba finance problème sur ce cause là vous êtes obligé de résoudre ça mais bon sous vraiment on a un résultat mais yo paye ko lobane pour ça j'allais dire politique il y a ANTPC tokoki ko salisa mutaza malade mais toko panza ngote po toko mona on dirait tozo sambusa mutwana ponga moko na kolinga tike soki nazobela boya kokanga ba photo et puis on dirait ba mususu ba sepelaka po ba mona ba situation ndenge wana mutu soki akufi biso to se donaka na kati po toyebi que ndeko na biso autotika biso mais objectif na biso to sala ngote o po to na kutanaka neti ba musiki o soki to na utala na kanuni tout ça non tokokutana tokotalana na ndenge ya musala na biso ba réunion na biso mais batu na batu 2-3 personnes bakozala na ba affinité na bango tout ça mais na cadre ya association nous sommes là pour nous défendre ba intérêt na biso koyeba ndenge ni tokoki ko kende ndenge ni tokoki ko marcher ndenge to lobaka toujours que biso moko nde bato bazo ya par hasard nde bazo silisa biso musala valeur pour tant que tozo tek to bani ko teka ba épisode moko ya 45 minutes ça qui na $5,000 sikoyo 25 épisodes comme na $500 bazo kabula moto $20 30 100 kuna et puis esili wow. alors nyonso wana il faut kokuta na kopona ko raisonner bato bazoya na kiluyenge lelo yo bamususu kuto mona hanonga kutopesa na yonga eloko moko te nazolanda kaka visibilité soka za mwasi po bamone na libali na poto soka za mobali po basi bamone na poto donc ba objectif na biso eza très différent na kati à NTPC et donc yangona ba dossier eza ebele mais lelo ezalaki kaka poto lobela makambo lo sanjo pona ko confirmer na population que makambo ese bani na tribunal ye aza komona ngo neti blague na batongo kaka oyo azwi avocat ye ayebi ba dossier te aye ko défendre mais ye moko il fallait azala lokola yaki te lundi prochain présence na ye le 9 et ozala soki aye te a l'état ye moko ayebi ya kosala trop c'est trop pour na kikongo l'état de lobaka monoko train donc bilobela trop et leki manque de respect mukolo za mukolo et puis ce qui m'étonne Alain Sanjo n'est pas membre de notre association. Ngana ko la mukate boy tout ça, nak bana ko kinoko loba makambo ya bateau italingate. Donc excès de zèle comme kanisa ke ngai nde soki nga nani mais siko kinani yango na tribunal nde ko sukela. Batunyo so ba na ebike ba condamné tout ça, mais tant bazo finga bino bazo loba iloko mokote. Mais maintenant qu'on fait respecter, oh non
tika kaka mais wana bozako lobango te avant. Cela veut dire que vous êtes contre moi, bozo lingande ba dénigrer d'abord faussement bino bozo sepela ndenge wana. Non, justice il faut asala musala na yo. Voilà. Merci beaucoup président. Nayoki obimisi lobango kwa biwana wana na banzi to koya ko lobango mbala sima par rapport na ba association mike webimi nenge utina NTPC to solango mbala sima. Donc le lot yaki mingi ko sola likambo tali justice nenge bo uti. Mais na linga ki avant to sukisa. Avant to sukisa, est-ce que moi li lobezate par rapport na matanga ya moninga na bino ya lisano ya théâtre Mars Kadiombo na ebité soki bo programme ezandenge nini pour batu ba yeba. Non, nakanisi pona ndeko na biso Mars Kadiombo to sito keniki déjà to solaki déjà na ba comédien, to zako zelana ba famille ba se réunir et tant que famille ba se réunir ba bengisi comité représentation comité to zaki kuna pona kuta na famille, to kuta ki famille vraiment baza na ligne moko. Malgré bateau, baby saka, ba réputation na biso, ba yaka ko proposer ba no ba tuer to kozula bino mbongo tout ça. Nio sona d'ailleurs couper ba makamunio sona to kotalango, so to komi un peu calme parce que non, dignité peut ezali à ko défendre. Dignité ezali à ko défendre. Ce qui est bien commis, non, vous parvenez même parfois, il y a que dénigrer Batou, il y a que diaboliser Batou, parce que vous avez un dossier, on a un ministère, on a un gouverneur, on a un banane, Mbongo, Ezaya Nini, il y a que Kundla Moutou, c'est la commerce. Vraiment. C'est ça le problème. Namoutou, Covid, risqué de moyen pour Kundanga, Izanango, Yangoyo. Mais bonjour, pourquoi? Quel intérêt vous avez? C'est quelle société que vous avez créée là? Alors tout ça, on va essayer de mettre ça au point parce que désordre, au moins heureusement que le père Masque Kadiombo, bateau, batiaka, désordre, wana, banini, bateau, bamikanda, tout ça, basi ba bengana kibango, mais on apprend que toujours, en tout cas, courage, monsieur, na comprendre courage, monsieur, mais enfin, mais on a tout tangoté, biso toujours landa que ANTPC, toujours landa makamande qu'on a biso samedi, oyo kor na ye kobima, et tout ça landing tout ça la ka, comme ça tout tika qu'on a biso et sika kopema, voilà. Oui, c'est comme disait mon grand frère Ngouma Lokito et puis Lita Bembo, balobi souci ezali. Mutu na mutu musala to sala akunda mana honneur na ye, c'est-à-dire que na mosala na yo mbongo na yo mokonde ekunda yo, donc to bunda nde po artiste a vivre malamu bakunda ye na passe ya na mosolo ya ye ya mosala ke to koma ba mandia ya okenda ka kosenga oh boy au moins ezala le gouvernement ye moko kanisi alobite moto wana sala kanisa ye gouverneur kanisi mais to koma ba mandia te et comme ba intermédiaire net ba commissionnaire tout ça alors ça c'est ce que yango tozo kona Ngouma Lokito et puis Lita Bembo bazoko bundana loko wana abike to bundana e komande bongo balukande aider ya yango moko ke to landa yango. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Je crois que tout ça qui est là pour nous lobby la le tribunal. Dans le Sanjo, oui. Voilà. Les 9. Tout le monde est sur le tribunal. Et si vous avez un biso dans il faut ça là. Voilà. Donc la paix a courage. Je crois que même à 7 h du matin, vous allez déjà place où vous avez bureau vous allez déjà. Voilà. Merci beaucoup, Balandi à Télévision MD TV, donc Massoum de Brende Télévision. Et merci à vous aussi, les téléspectateurs, Balandaka YouTube, il y a HD la Congolaise TV. On a le président Massoum de Brende pour nous remettre à Makambo, où il est kilo dans le tribunal, où il va critiquer, il va lobby, mais ngonga moko tozomona ke malamu ndenge na parce que kofinga na Kinshasa koma kinango lokola eloko moko bongo mais soki to bandi ko éduquer ba tuke ata muta finga imbécile na yo memie na prison ba ke non ezaka condamnable na si kofinga ekosila. Voilà to komi na suka président Massoum n'invite ceux qui mo ya suka ezali non on a pesika ba ndeko mbote na bango. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci et bye.